bana Kini, bana Brazzaville, bana Angola, bana Afrique entière, le monde entier, Afrique, Amérique, Asie, Océanie, Europe, parce que Bolanda biso bambote belé oza humble serviteur de Bolingara. Eddie de Joubek frappe encore l'homme qui a l'image de Dieu, le frère de Jésus-Christ, combattu mais jamais abattu, humilité mais jamais égalé. Je ressemble avec les autres, mais je ne suis pas identique avec les autres. Dans le cadre de l'émission Nabino, les lots dans lequel Bino, Moko, il y a des artistes, il y a mon Congo, première animatrice dans la musique congolaise moderne. Bino, musique congolaise moderne, et Bini Afrique depuis un demi-siècle. La musique congolaise moderne, tout les artistes à Makassi, tout les chanteurs à Makassi, le roi Ferregola, Jésus de Niance, le roi président Sofali Poupa, Héritier Watanabe, Fabrigaz, Robino Mundibu, na chanteuse Boye Bibino Mongo, tout les Sindou Lequer, MG30, Barbara Kanam, Lorette La Perle donc, mais l'animation, Mongo Kaka, Oya Banda Pe idéologie. Nasi Boye pour découvrir tout de suite dans l'émission Oyo. Bolanda. Bonjour Néné. Ah bonjour. Bonne santé. Ah ça va. En tout cas, na ba animateur tout le monde ba djuna mombafu ba bima, ba vena biso ba nono talaku, ba vena so ba Robert Ekokota, mais yo mwana mwasi idée wana okoma animatrice ozwango wapi? Ela rondeni. Bon, ela nga parti na zaka linga mingi. Bili ndenga zaka ko, nazala ko bwaka na bande ko busala mwa ba kriti na comprendre na komo bwaka nga ndoka za kuna hoyemba ndim komsu na bwaka kama batu batunji zo bwaka nde a partir wana pe na koma po bwaka nazala linga ndolinga bili mingi. Alors okoma ina quartier la tendeni bon na quartier la tekno na kindaka si modo botekol mtamimanga kuna imtamimanga kuna. Alors sali la biso mo loko moko ebimisa yo binisa mukili e ba kongola nyonso bandima o déjà binisa na Kongo mboka na ozongisa biso na image tozo na bord ezanga kombo bord wana pena o ezaka identité na yo indusa moi muke par rapport à image. Bon malgré na bongola mtema mais na zongisa bango quand même na image ba comprendre que ezanga sofele kumanga malembe zela maiba kubina zobanga sida gana kena sademo ngana lelie ngana gutinde bawa ya didi kinwani ye ngana gutinde bawa mame. En tout cas merci, mais oh bene tem sanga ba chair de poule on a sepela ranango. Oh batutu ba sepela nango eza kombo nanga soso na do daga badi na fu c'est moi para moi lo kana muke kombo nanga soso harle kombo nanga soso na deranza kabino tous les temps na bandako na bino bolia mikuwa nanga soso na ndako na bino bachilanga projet golia soso amikuwa ya soso yele la kandenge ni nyembrogo de brokoto. En tout cas Nasi, Bagnos Baolanda, Biso Basepeli, Bamouri bonne musique, Bosepeli, Bamélomane, Bosepeli. Bon, Cindy Le Cœur, à l'orchestre, la reine star, Cindy Le Cœur, leader, voix féminine, Nyonso, la musique congolaise moderne, mais j'ai 30p, Ayaki, na j'ai ça qui chipoui. Est-ce que yo yambara baronde attaque doyenne? Bon, na yamba bango bien pour baki koluka msala, tozaki na msala mon côté, bango bayaki déjà baki okutanga déjà stable quoi. Bon, baki déjà okutanga déjà na stable, baki pour comme ça na bango ya wemba. C'est ça. OK la bango jalousie. Non, que la bango jalousie pour nga nazaki animatrice, bango bazaki ba chanteuse. Est-ce que vous célèbre ce logo moi MG30? Est-ce que lo connais ça là? Utatu yana mokili malande ne baraka bato Utatu yana mokili malande ko baraka bato Amour ezala kande bokaya bonheur Amour Bonaïba. En tout cas merci naebi ke vient nga Donali Landu alors qui plaisir makasi vient nga Donali Landu Pascal alors qui plaisir Christina quoi vous n'êtes États-Unis ça les plaisir makasi Bénédicte Landu moi la vie ngai Donali ça les plaisir Serge K la réseau par rapport à image Jonathan Mbala la Brésil ça les kitoko Ige Mabeka les Gordins Lemba Masamba vient nga BCRS mon solo Moïse le Sauveur
chauffeur présidentiel à Kumba Mwana Poto à solo grand prêtre Mwana Gitambo et ça les plaisir à Makasi Dr Kim médecine traditionnelle moderne to ki bord à MG 30 c'est ce plaisir et ça les plaisir na mourir à bonne musique na ba mélomane to parce que bord mo pe à Cindy moi vocal n'importe quel vocal à Cindy le cœur ma chance nanga ya pomwana ici les linga kakaboye likono ya ko patiente fidélité bombanga c'est la yo 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 Angario sobabala kati koma maskila na koma finike kati yo. En tout cas, et ça li ba meloman nyonso plaisir au balanda biso ba moya bonne musique ba sepeli. En tout cas, yebisa biso ko na ba voix féminine nyonso, hein? Bana basi nyonso ba mba musique ya mukili. Obo bengaka musique ya mukili, musique profane. O sepelaka nani la voix nae, pe ondimaka neti nani. Na ba basi nyonso entre autres Cindy Leker, Barbara Kanam, tout ça na Laurette la Perle, tout ça na ba Mambili Abel, Machala Mwana. Ba MG 30 basé belé yo c'est la pena na voix nani soit zo yemba beno santara que non as artiste bon na ba musique o ya nzambe to ya mukili nanu ya nzambe na okumu bon ya nzambe na ya mokili bon na sepela mingi nazalaka ko sepela bon baza batulo kwa biso so mona ezate ke po nzamba ki na se awa po na bato masumu malgré na uti pe na monzwana bon mutu nazao sepela mingi ko yemba neza ka Barbara Kanam Barbara Kanam de monena chala yemba moi mukesa moi plaisir alors c'est pas pesi Hollanda Barbara Kanam Charabi je t'aimais Charabi nalingi yo Charabi je t'aimais Charabi je t'aimais Yo kakolela Yangai mwana ya mama Nalinga mobali yo Ningi nalinga te Kameni salamani lekereye Charabi Kameni salamani lekereye Charabi je t'aimais Charabi nalingi yo Charabi je t'aimais Charabi je t'aimais Iyo me misinga inengamo Mwana mobali yo c'est ça. En tout cas, et ça lui plaisir à trop na Venanga Doris Massamba de Mukuse de Genève à Sepel Makasi. En tout cas, Balobi Venanga Doris Massamba Kalami était na Kini très fort. Venanga Sideman, les Belgicains les plus suspects. Sideman, sur na belelo yo kakasuki na sengo pesaranga. Sideman le Belgique, ça lui au plaisir. Jonathan Mbale, ça lui au plaisir Makasi. Venanga Jos Tambo ses doigts, la taille, le gance, les moyens, l'intellectualisme qui trouble, de longues jambes, hommes. Moutalemba avion, un mois à Kinshasa, un mois à Suède, et ça le plaisir à trop. Musique profane et ça musique diabolique, et ça musique en monde et ambiance. Donc on a besoin de musique profane, les lors de la musique religieuse, c'est bien. Moutalongwe, na kamususu, na kamususu, amuko élever ba voix naé, azo créer harmonie de multiples façons pour donner gloire à l'Éternel qui est le maître de l'univers. C'est bien. C'est bien, c'est pas le Makasi. Amen. Si ko yebisa biso, na ebité nene. Ba bon souvenir nino tika na ya Koffi Olomide, ex-patron na. Bon souvenir on a tika nango bon. Oh kana sepela nango donc depuis na botama na kota studio te hein. C'est la première fois que tanga studio na yeba pendenge ezalaka makambo malgré na zara ko yemba pe ko bwaka. Bon c'est ça yango etikalanga pesa pe moi mayele c'est ça. Et puis partout les gens vivent dans le monde, les problèmes ne manquent jamais. Néanmoins éviter les problèmes que chercher les problèmes. Bah mauvais souvenir ni notika na Koffi Olomide. Ozo vandi pena bo esala repasse. Ah, ve quadre lo salanga. Ah, quadre ko man elo salanga. Mauvais souvenir au Koffi. O tika na Koffi Olomide. Bon, mauvais souvenir na tika na pa Koffi na moni yango te. Ya tika la ko sa ninga mabemo côté loko mo te na kindaki ka pour travail. C'est ça, na souvenir mo ka mabete, c'est ça. OK. C'est bon, merci beaucoup. Boende to linga moi vérité ça la moi bien ya te batu muso longbe kuna ko finga leader na yo ça li bo ça rappelle bien te tant aux en orchestre zo kumisa leader o yaka na mapapa ko ba soulé na ba costume ozaka na ndaku te ozu lupango mais zo longbe leader ko mutu mabe reconnaissance pe ara bien ingratitude ezaka condamnable c'est on est là on est salagi ke otika musique profane o mobe de musique ya nzambe et là on est comme là on a vie. Bon, elo ekomelanga na vite mais na monaki façon nazaki ko kendelingo na monde wana
eza bien te ngona na ki na sama kola nzambe basala nzambe bazaki kotelemela ngape mingi c'est ça ngona na ki na sama kola nzambe emso bangaki guate te na bange kisi te kisi peza na batu na ngoti ya na mususu simbi yango esimbi yo eza na mususu pe bo simbi yango po beli mutu don na mona ki kenga pena kisi kokate na ngai yango na ki na ngai pa nzambe c'est ça. OK, c'est bon siko oye na musique religieuse omungo yembela nzambe oyambi Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est une bonne chose, eza bien eza kitoko makasi mais na domaine oyo ye ya mambo nzambe eza pe na bayana o babandaka koyemba na obe yemba lelo entre autres la défaite Marie Misambu ma sœur que je regrette beaucoup o atika la gravé dans mémoire nanga na robosa na jamais ezaka la mbongo et puis soka zoyemba na Santa Rabonzambe nazo senti pena que oui naza pe consoler donc ils ont motivé nga pe na ba prière c'est ça maman alors salela biso eloko moko ya sœur Laure Mbongo po bana nzambe nyonso bolanda biso à travers le monde et ça bango plaisir neti nzembo na linga mingi maman alors Tala yelo kotakan moto nasen komisien moto tina wanabaninga bakomonan akokumisa kambonayo utae bandeli ya moton yakamataki seputulu elokwezangi nangotina ngowasolele kimoto yumbo yo na na ni na 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 en tout cas, Tanley Ali, en tout cas, on reconnaît les arbres à leurs branches, à leurs silhouettes. Un artiste, on les reconnaît par ses œuvres. Ben, artiste était par ses bavards. Et à des malobébélés, Moussala Mouké, Moussala Foué Karmalobane Bélé. C'est ça un artiste. C'est la bise le romo à sœur Marie Missam. Unakotala na kitala tala yawa Goluwe pesa mina mwasina ye Mwana na ye pe moto azingolu Yakofanda na ndako na ye Yahweh uzalirwa Kitalatala na yonde lilo bara yo Okumisa mapwete ngolo Epesa meninga iprasasa Mutoni busu abanda kota Kitalatala ezali yo zambe nangai Kitalatala na yonde lilo bara yo Oyo ebikisaka En tout cas, maître Orly Jiba Bembele à Sepeli Makasi, maître Orly Jiba Sepeli, c'est Pauline Lumumba. Sagesse, intelligence, discernement, une femme entreprenante, plein d'initiatives à Sepeli, Nathalie Neymar à Sepeli, Adèle Djogo Bagou Danze, Ser Nangai Makizembe, Angèle Moussouaili Makizembe, Coco Arafat Makizembe à Sepeli, ça les plaisir. La bosse intervient Carlos Kaba sur les Congolais nobles, vient Gauthier Mascotte. À Sepeli, Sidema de Paris, Jos Tambou, maître Titi Kouzoure. Et ça le plaisir à Makasi. Nzamba ba caméraman nyon sa filma balobi filmer Congo Mboka na yo, Sepeli sa mukili. Crisco mubala mwendo, mwana mwendo a sepetaka ba qualité ba image nulle part ailleurs kara aw. Siko yo moko attaque artiste, nzembo ya artiste nyon so yo sepelaka nango, sala ba bolanda biso plaisir. Nasikilo bena ta yemba na nupe ngile sentir Dokumuto pesina yo Jésus que boto pesina yo Oh yo wako kanina yo Azali Jésus, prophète Moïse, kaka maboko kobeta, kaka milolondo kopesa, alléluia. Oyo akokani na yo, azalite, oyo azalo kola yo, azalite,
to bon joli, bekaya masan joli. Le cola paroi mage, ma bonne de la kio, wolo pepa la tante, la kumu, pekemo, to persinayo, salite, azalite, azalite. Zalite, elumbelo kola yo, ite zambelo kola yo. Azalite, namona teo, nayokate. Azalite, namona teo, nayokate. Elumbelo kola yo, te zambe monene yo. Omi começa a querer sumo, yasu, potengana bika ya zalite, azalite. En tout cas, plaisir à toi. Nabi que massa nanga manix maninga a sepeli, makasi sika dola nangai, massa nangai a Kalonji, Chambu, Arnold a sepeli sika landinga, massa nangai Jomukaze, le banquier le plus suspect. Na Paris a sepeli, Arnold Noma sepeli, Mbutanga Jimmy massa nanga Afrique ici a sepeli, Titi Kouzour maître Jirel Kondi. Na c'est nos plaisir à trop. Toujours qu'on dit toujours une mission la biso. Sœur Néné, au sein de l'église ni. Nous sommes à l'église Méridi et pas prophète Archil, na apôtre Philippe, c'est ça. Et ça la commune. Bon, ils sont juste na Matongé Kassavubu. Matongé Kassavubu. Est-ce que vous avez rappelé na idée un jour ça l'appelle album là yo, attends moi 2 titres, 3 titres, 4 titres et producteur soit yo, ça l'appelle moi album pe yo mo ba c'est pas œuvre na artistique. Idée wana nazaka nango parce que nazana don wana nzamba pesinga funa salila yango. Bon nazara na besoin mingi ba producteur, ba partenaire, ba manager, baza pour ça ba soutenir nga na ba conseil na bino, nazala penza na posa nango, nazana posa pena yango et ça la bien quoi. Au pas na posa azwa numéro ya téléphone. Ouais, pesa numéro à contact. Oh, mutu a besoin de produire yo, asunga yo, acha yo poids, ba moi au contacter facilement. Bon numéro nanga yango yo 090 74 32 728 090 74 32 728 ya msusueza 089 78 25 675 089 78 25 675. Vraiment ce qui bosunginga na ba conseil na bino et que ça la bien et ça le coup pour na mototé mais ça le coup pour na nzambe. Vraiment merci. Et ça le coup pour na mototé, ça le coup pour na nzambe. Eza bien, eza kitoko makasi. En tout cas, bino ba mourir à bonne musique, bino bateau ba mécène culturel, bo soutenir ba œuvre artistique, ba artiste yo bo chai poa, et ça la bien pour na lokumu ya nzambe. C'est pour le mumba, bambo te belez ko landanga, vient ngai Gauthier Mascotte, na bosani oté ingénieur de la banque, vient nga Carlos Calabas sous les Congolais nobles. Just Tambole Sédoua, puissance. Pentacle les a toujours likolo. Il y a un sidema na bosani oté. Donali, koutu nanga Donali Landu, Pascal, papa la Bénédicte Landu, bambo te belesko landanga ya nanga, maître Orly Jiba Bembele, mukonza gitambo, Jidora Simbi gitambo, bambo te belé. Et là on y reçoit sous plaisir, to sepela, bana nzambe nyoso bana à travers le monde ba sepela pe. Tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. Alpha. C'est ça. Ndamuka bongo. Ah, hello musuzu, tu as un sentiment. Alpha Omega. Alpha Omega. Le Dieu de tout le temps qui conduit mes pas, Alpha Omega. Alpha Omega. En tout cas, ça nous a plaisir, makasi, et ça nous plaisir dans la création.
couturier, modéliste, styliste, créateur, ziko création, plaisir à trop. Et ça lui plaisir dans Kalo boutique Pomba et Lamba, soin taïbo. Hein? Soin taïbo, c'est-à-dire soin taille beauté. ABC, aspect beauté plus charisme. Kalo boutique, toujours Nathan. Ziko création, toujours Nathan. La bosse a noté, Eric, c'est 10 000 $, l'homme qui monopolise le billet vert. L'homme qui monopolise le billet vert. Eric, c'est 10 000 $. Il a souka pour trouver presque cochité. Tout le monde a fait une émission. Bon, le basuki eza kaka ngai oleki na bino mwana na bino ndeko na bino oyo ezali ya kosunga ngai bosunga ngai vraiment naza na posa lisungi na bino makasi. Moïse azalaki mosali ya Nzambe azalaki kosambela me esengaki mpe bana ya Israel mpe batombola maboko batia ye maboko po akende liboso. C'est ça, botanga maboko Nzamba ozanga te mpe kopambola bino Nzamba amona bino. Merci Nzamba pambola bino babizou napesi les prophètes Moïse mbote belé na mwasi na ye na bana na ye basali nyonso Nzambe ba pasteur ba sœur nyonso bayembelaka Nzambe bao bayebinza bao ozobanga Nzambe bambote belé Nzamba aza na bino kimia na Nzambe za na bino. Merci. Merci. Nous avons profité pour faire maître Waza Nzambe à Jido na Kitambo. Deya Masolo, hein? Masolo 1100 Masolo Deya. Bambote pe belé directeur artistique. Giro Bas ben apesi Bambote, hein? Na pesi Mbote vraiment na kena kota Caroline du Nord. Sœur nanga Rachel Maninga. Rachel Maninga très puissant, hein? Balobi puissance et ali makas. Merci beaucoup, je m'arrête ici. Nous sommes déjà à la fin de notre mission. Si vous sepeli nango beaucoup misanzambe, si vous sepelité beaucoup melanga. Ba remarque, ba suggestion, nous les serons favorables pour l'avenir, pour la franchise et collaboration. Je dis déjà merci, au revoir à la prochaine émission. Ciao.